Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour la grande famille, bonsoir. Et dépend de la RK, beaucoup yamba vidéo na biso na bandaku na bino. Na ba poste téléviseur na bino. Voilà, kota aimer partager, ceux qui zamba la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà. Bandeko, je crois bomoni titre na biso bomoni pe photo ya miniature na biso. Na ngina on a sulula mo muke na likamu oyo ezoleka famille bota shalom hein. Shalom. J'espère que non vous a bien. Bisopé ça va par la grâce de Dieu. Ezo Simba. Voilà. Titre na biso bomoni photo ya miniature na biso bomoni bandeko na ina solo na likambo oyo. Likambo ezo leka sur les réseaux sociaux, kotoyo ba youtubeur, kotoyo ba tiktoker et voilà. Biso nyonso toyebi likambo eza na se famille bota lelo. Déjà tokota la 8e épisode na biso na film ya Mia Coupa totala nanu na 8e épisode likambo yango baboyela ki Cardozo eza nini eza spiritualité mutu fonctionner wana ngana bino toyebi te tozala ebele wana po totala toyeba sort ya Cardozo eza nini eza numéro ya mama Milo na mama Moseka ngana bino toyebi te. Alors tous les belé wana sort pe ya Vini na Sylvie tozo yebate bakobala na to bakobala na te. Je ne pense pas que non bakobala na parce que banana Sylvie azana bango baza bana ya nani baza bana ya la rock. Alors attendons voir tous les belé wana bandeko to ke nekuta la film to ke nekuta la vraiment film et que ça la vraiment biso bien bandeko film ezotali maté to kobeta toujours car c'était comme d'habitude. Voilà. Bandeko famille bota shalom lisusu et la Chine ba bonjour, les Péchalov ba bonjour, ba bonsoir, les Dinachou ici c'est la famille. Voilà. Dikamango nengezo leka normalement ngana sala analyse au lobby quoi dimanche dans la cassé dans a vraiment na makasité na lobaka na pema parce que musala ko logo ba 3 heures ba 2 heures du temps 3 heures du temps na live 4 heures du temps. Hey. Franchement, réseaux sociaux, et bon, misabato. Ba makasi. Voilà. Likambweza, biso nyoso toyebi ke non, Maria Ntumba ndenge aza aza tiktokeuse, influenceuse, je ne sais pas, influenceuse en quoi, ndenge ba question et la kabiso toujours tant ko baza influenceuse, ba elle influence quoi. Alors toyebi pe ya na biso na kombo Benita. Alors, il y a sikakuto ezate boyebi bango baza ba tiktokeuse, voilà. Problème est dans cette ébi que Maria Ntumba elle est recherchée dans la justice ya Congo. Alors, plus ya makambo ndenge ezokende du jour au jour makambo ezo s'aggraver et lobami ya koloba ke no ye penza ba le côté à partir à nini à partir à aéroport vu que no batindeli au moins convocation 2 fois 3e fois ils a déjà mandat d'amener. Alors, à ça qui peut que non kotinda avocat na e baboyi koyamba avocat na parce que avocat na se présenter qui kuna pour nini pour pousser peut-être date le fait que non la fille aza na Chine akina kosoma biloko ya magasin na. Alors jusqu'à présent tozo ebate nani akangisi nani aza na sima ya invitation aza na sima invitation encore ya convocation wana ou encore nani yango apporter plainte. Alors, vu dans le makambo et les cas qui y a Israël Mutombo, il y a Nani, il y a Pasteur Walesa, alors Bazo, ciblé ka Batouana Mibali. Mais na invitation encore na convocation, ils ont mentionné T. Alors, local la Batouba Télémi, Congolais, Bazarawana pour na bêtise, Bazakana pour na
kotelemela babiloko moko ezanga sens balobi ke non ndenge eza bongo ba tiktoker nyonso basangani ya ko ba jamais koleka te likambo ngo o apesi idée wana o encore o azo jouer rôle makasi na groupe ngo ne ba fongoli ba tiktoker soit disant ba soutenir ndeko na bango eza Benita. Moi personnellement na mona ki lobi life na bango batagaki nga mama bébé c'est kana no yoka koto Nathalie Boye age ya Benita asa komi soki mama restaurant mama Malewa avant fongola Malewa na ye asaki makelele belé to mona ki inauguration et voilà après un temps ka au mona yango yelo ba malisute est-ce que asali yango que no basanga na bango nyonso ba tiktoker kani bazaki basi ba bebani basi ba bebani basi ba kabuani mutu peze zaki na kati na bango ya bomi ba moto wana basangisi basangani et soit disant que non ba youtubeur sous te voilà so ki youtubeur moko aye donc et comme net idée quand ya ba youtubeur na ya ba youtubeur siko tozo e baté so ki youtube eza ya ba congolais so ki tiktok eza ya ba congolais ngana bino to yebite siko les faits wana ngai loko ezo nazo tuna batu bosi bobeba na kala s'il s'agit ya bobongisa pona ngai koza peut-être que no bobongisi lokola la parole de Dieu ezo recommander biso kozala na kimia na mutu nyonso kolimbisa limbisa mais etikala ya bonjour pona ngane na moni Benita kala na joueur jeu moko wana pona nini pona musala na ye ou encore pona restaurant na ye parce que restaurant na ye azana besoin batu il faut ba banda kokende kolia boto siko monde wana encore vie wana ya loyenge encore vie wana ya ba groupe to kende kolia kuna donc à créer jeu moko wana mais oh ba youtubeur ebele bazo comprendre te attendons voir parce que kaka lobi na ba fongola ki ba groupe na bango ba solo ba audio bandi ko bima na ba audio ko bima wana la kisake non awa mbutu kozala siko ngana zo tuna mutu ne baza ba tiktoker wana bango nyonso nga vraiment il faut na lo bango Maria ndenga za wana aleki bango nyonso est-ce que Maria déjà yo sotinda ki déjà avocat na yo comme pour dire que non oza na avocat na yo est-ce que il faut omikiti so ki ne suko kota na groupe ya batu o ebite que non groupe wana ya ba tiktoker o ba fongoli wana tu es sûr que non eloko na ba osala ngo na bolingo moko ya et toi la mutu soko ezo briller mutu nyonso alingaka te mutu nyonso tout a rosepela na lipamboli et toi la mutu soko ezo briller kaka bandeko 2-3 personnes ba ko sepela nango mais ba tiktoker nyonso ba yebi ke no yo za na top oza likolo na bango nyonso ba yebi yango sans ignorer ba yebi yango maintenant yo pona soutien na yo okita epa na bango mais non obungi pona ngana koloba ke no obetango mabe makasi eza faiblesse o lobi peut-être ba oki ko yembelo yango oza déjà na niveau oza na avocat na yo dile makamuno na avocat parce que eza je moko boye pe Benita beti wana ya koluka ba client na biofood na soki na biofood soki biofood et tomoni pe basalisi ba polo soit disant que no ba kende ko yamba Maria ndoko ko kitalobi le 24 ndako zonga Congo ba kende ko yambe déjà na aéroport basi balati ba polo to boite bandeko bomoni l'état atikali l'état atikali l'état omi ba biloko wana nyonso bazolinga kosala wana ba osimbiso de touche parce que l'état pe akocha kiteti akoloba keno biso toza l'état caméra kaka ya caméra oyo malgré lelo abima mais dans un premier temps bakotisa ki après babandi kolandela makamune ki malembe les faits wana déjà ya kokotisa déjà olali premier jour deuxième jour eza déjà kata eza déjà mabe comme pour dire que non soutien à batu oh soit disait à ba tiktoker peut-être ya ba fan na yo balati ba polo ba ke koyambo na aéroport ma chérie ndeloko oyo ko sala que non l'état asilika nango balaki so siko que non l'état muto azo diriger parce que un ano bayambi avocat na yo te bayambi avocat na yo te. Alors il faut la souple na niveau nyonso parce que oyebi banani bazana sima wana te.
oyebi banani baza na sima wana te. Loyenge oyo ya loyenge ya koloba keno tolata ba polo to kende na aéroport oya wana eza peza ba loyenge oyo ka peza loyenge ya loyenge, mais l'état atikali l'état. Est-ce que vous réfléchir entourage na yo ba sepeli na eloko wana pona nga lokola eloko peut-être ya kolata ba polo boki ba koyamba yo et ko ça peut-être mieux ya ba polo ngo balati soki peut-être ba kangi yo ba zui yo ba memi yo za peut-être na prison bien ba kangi yo ba memi yo soki peza ba bwidi yo ba koti yo peut-être na prison wana peut-être ne bato ba kolata ba polo ba ke ko sala ba mama kelele ndenge ezalaka et non pas ya koya ko sala bras de fer. Bras de fer na l'état à partir de l'aéroport ya koloba keno bo kangaete. Ce qui peut ko kangae eloko ezolekela nga congolais. Boza peza bato a loyenge. Au pesi pe na position que non ozozonga lobby. Il ne te fallait même pas parce que ceux qui ba ko zoyo, ceux qui ba au kango na aéroport. Yaya, ba au kango na aéroport ko bima kutu aéroport te ka na pied d'avant ba bwili ba memi yo ka wana. L'état etikali l'état bandeko. Bomoni eloko balobi ke non mbila bandeko bamikitisaka kaka bamikitisaka kaka na l'état bamikitisaka kaka bandeko eza lisusu bambri ema oyo Benita na ebite soki eza raisonnement moko ya bien groupe amana bosali eza pona avantage na ye ya bato ake kolia na bio food na ye eza ya koya ko soutenir yo te atake no asenga ki yo pardon eloko pe bobe bana yebi kaka bino. Est-ce que famille na yo ou encore entourage na yo encore soi-disant fiancé na yo boza together na bato yo? Sorry ba appel ezokota nzambe na ngai bakati nga na inspiration voilà. Donc, quand on sur la likambango, est-ce que va réfléchir bien? Il y a ba la taba polo ba kene aéroport ko sala ba makele le bisonyo soto yebi congolais nenga zalaka. Là et comme bozo sala bras de fer na l'état. Ba TikToker de bo sangani est-ce que bo sangani donc bo sangani penza ya solo? Parce que l'idée est pas Benita. Benita est un restaurant na ye. Kaka lobi na bamsusu nazo kene na bio food ko lia ACP lié déjà zota la avantage. Ya bio na ya koloba ke non ndenge eza groupe peut-être to bando kuta na bio food na ngai bato bakosoma biloko kwa kolia. Oui, bato bazala souple. Bato bazala ka souple, nde place space ko komona ke non bato bakolia biloko msusu o yango te. Totiki na ngambu wana tokeno na ngambu ya yemoko be nani c'est qui la dame la fille Maria Ntumba. Est-ce qu'elle a bien réfléchi à bato bala ba polo ba kene ko sala bras de fer na bato à partir aéroport et qu'est-ce qui nous prouve que non ba okangi pe na aéroport bon to yebité vu que non convocation déjà c'est comme troisième ezalaka déjà mandat d'amener ba robouila na aéroport si qu'on aéroport en auto réfléchir pe le quoi bato to réfléchir penza loko la bato déjà l'état to ke pa ito zonga ba ebi ke non azali banda mboka bako kangaye na aéroport ayibaki abomaki mutu asalaki ndenge nini voilà nde place pezo lekelanga pour l'été zolandela pe na kati ya réseaux sociaux bazomona nyonso ba ebi ke non le 24 ye moko pa pesi position ko kende tango akenda ki apesa ki position ti tango mata na avion. Comment est-ce que kozonga yé moko déjà tala déjà abungi ya ko signaler batu na ko ya le 24 boya ko zwanga na aéroport et ça déjà maman na erreur et linga ko zala pe bien au PCP position T au PCP position batu ba yé batango zonga ka pe signaler ka batu te tango siko signaler et ça déjà que non bo sala déjà bras de fer na l'état ba bouila ngaité. Elinga ozala pe bien oye kaka nengo yaka soki bakokanga na aéroport bakangi oke ko samba esili parce que rien n'est ezo prouver que non tango bandeko na yo ba fan na yo bakoya na aéroport nde ko signifier que non bakanga yo te l'état pa ya olakisa bango que non aza l'état ko lakisa bango aza l'état
babetaka gazon na l'état te babetaka jamais kutu bobangi nini Kongo wana bato bazokanga bango boye pa lobi alongwe abimi na ye babimisi ye. Bon, pour moi je sais pas, mais ndenge bagir ya keno balata ba polo e ba kende déjà ba polo bazoteka $5 e ba tiktoker nyonso e ba tiktoker c'est comme si bolingi bo banda guerre pe na ba youtuber vraiment communauté na biso to bota aka makambo. Communauté na biso to bota kaka makambo. Ngana oyokela nanga boko eza koyokela Maria Ntumba Mawate eza juste ko sunga encore ko lobela ekeno eloko na ba olingo sala ya ko kende na aéroport ko yamba eza ba erreur là bo sala bo beti gazon na l'état na pesi bino ka exemple ya Camere tango bakanga e babenga e babenga ka na nani akende ko donc ezaka déjà invitation babenga ka convocation ya kenda yebaka ke non aosala quelques minutes kaka et puis c'est tout aye penza boyena mutuka na jeep na ye bandengo de biso to banda ko landela news ango akoma penza na soki na parquet soki na grande instance kuna babenga ka ye kuna ya atika mutuka ezo donc atika mutuka penza moteur en marche moteur en marche ya koloba keno nazo mataka kada se nani na komi na se présenter voilà na oumela te na obima na ozonga déjà na okende atika moteur en marche je vous dis soki bolande ni boloba mama bébé salobi ya solo ta on oloba boy parce que to bana olanda ba procès na ye tout mais tango akende ki kuna ezali babwilaki babwilaki ata lelo aza libanda l'état atikali l'état batalaki caché na ete batalaki image te ya koloba keno azaki soki nani ya Félix non siko kaka yo tiktoker mo boy tiktoker ou encore tiktokeuse oza kutu non na raison na yo ya koloba keno obomi mutu te oyibi pe mbongo mutu te obomi mutu te oyibi pe mbongo ya mutu te. Pourquoi bolingi bo aggraver ces situations? Et moko ata bango pe ekosopa bango keno ba arrêter à partir à pied d'avion. Au PC bango position keno okomi oui peut-être pas okomi boy pas lobby nango bieka na poko ana pa ba yesu nde ko kanga yo na ndaku bien na shop na yo. Ezo make sense. Ke ya bosala nini bo check teti ya bo beta gazon na nani na l'état. Pona nini pona ba bio food yes oui la grande famille vous aimez beau partager s'il vous plaît aimez partager toyo kanano bozil ba youtuber kuna pardon hey ongo il faut comprendre ibanda kindingeni ponga na bona kata ko bana zena na clair na ba kusana boy na ba kutsala c'est clair ça to bimaki appel côté hôtel ou appel conférence ou ta poto za bani ba tout sur la na ba on se met toute la ligne à bord sur TikTok mais tout sur là appel côté ou appel conférence ba za ki belé comme na bimaki chaque dimanche na bimaki pour que na tabadio là sobimaki tokei na kuna kangana osona zai tuna pesa olubanate bato bakoti ebele bapesi opinion et non baluka babundisa l'état non groupe wana beaucoup mpe sesalamaki mpona
seka na nde Benita olobi moto azalaka ta proche ama ya boyendi na mopanzi enoko akoloba ngo na réseau yaka na likambo na réseau soki boyebisi moto ayoki te bango nyonso bamoni keno bamikolo baza na batongo bango to basangeli ka maria otya mo mwana pilipili ote yeka fo basali boye yeka fo basali boye basali yango eza bamoni keno ata tozala na barando na tiktok me makambo ekomokende mabe barando ekomokende mabe eza bakambo alobi wana nakotisi mobali na wana ezalaki appel conférence avec na telefone na nga moko eno mobali na nga kota ye na kati bino bato bozala bofinga mama na biso na papa mosusu bofinga mobali na nga esalangi lote ekosala eloko te bomelisa moto bakabanga fo bakangi baofwala zela elonga na bakanga onaa besoin batambola ye moko kwatulukwatu na tribunal bo moni aya se présenter na avocat na ye elonga na olinga ya mwana mais elonga na ina pose question mama sosi botika obengeko ozobengele nini bapele ezokote nayebi ke bakobenga bangolo moseka groupe wana bazalaki bakobenga nazopose question ngolo moseka baloko tala tiango tito ndeko na bino oyo abengai bosangana ya mwasi wana ngolo moseka ozalaki wana ozalaki te tala nde babengaka ngolo botika kobenga ko bata groupe botika kobenga bata groupe wana bokita bomata bokopanzana batika kobenga ya loba no po biso to tulinga bango batika ya loba après aza couleur ya tumba mais lobi live alobi tanga yokike nayebi te mafuta mataki ote ambassadeur na bino na ose ya maso sala sisa koloba mpona loba mafuta nalali bien te natamboli nalali 4 heures okotambola ba live lokola taximen sani basocial comme ça au matin. Qui dit c'est pour aller au Manassé parce que là, Bazawana Bazo Banga ambassadeur Loba. Bandeko bozo comprendre. Problème est awa. Bon, je sais pas. Biso ba Congolais nde tolinga ko aggraver CP situation awa. Ah non. Hey! Mais ce qui l'État peut causer dans l'aéroport et sa propreté parce que abomi mutute pe aibi l'État est occupé que ça la bongote malgré que non ba invitation ceux qui convocation c'est mis ça tout tout ça earning mais à coupe des écoutes déjà oh my god bon dans la grande famille bon aimer beau partager l'État est bon ma moto et bon ma penza moto ya koloba non bazoyer à partir de l'aéroport et que ça la vraiment propreté parce que Congolais a aggravé sa situation on dirait les cambuso ipendenge nini attendons voir lobby le quoi y est déjà pesi position que non a koma lobby total la paix lobby ango ceux qui ba rezoyer à partir aéroport matière pe okota kaka parce que jusque là bazoye baté qui est derrière tout ça ezoye banate nani azana sima makambu oyo yaya nae je crois bauti kolanda yaya nae pe tola non nanduka nasi mère nanubi boye namuba mingi namututa nana musala komunika bafan obalinga ochaba na bazuba il faut kompinaka ibandaki ndingeni ponga ina bona kata kupana zena na clair nana bakusa na boaki na bakutsa ba c'est clair biso bimaki appel côté hôtel ou appel conférence ou tapoto dans bani ba tout sur la na ba appel côté
Ce qu'on tout est là, tout est là, tout est la parenté. Alors, bien que non, basali groupe pour na kosa nini, pour na okende ko, pour na kotelemela l'état te. Mais les faits bango moko bazolo bakeno to kokende biso nyonso na aéroport kokende ko zoyer. Soki bakangi e biso nyonso to kokende ka kuna ba omema e biso nyonso to ke kuna bakanga biso nyonso. C'est au moins ça. Oui, non ba mingi non kita na na musala. Omanika ba fan o balingo chaba na bazuba. Il faut comprendre que ibanda kindingeni onga na bona kata ko bana zena na clair na na ba kusana boy na ba kutsala. C'est clair. Ce que bimaki appelle le côté hôtel ou appelle conférence ou ça peut tout ça bani ba tout sur na ba. On peut tout na tout la ligne aborder na TikTok mais tout ça là. Appelle les côté ou appelle conférence pas ça qui belé. On a bimaki chaque dimanche na bimaki pour que na tabadio. Là so bimaki to kei na kuna kana na sona ziki na pesa au bana. Ba côté belé ba pesi opinion et non ba luka wa bongisa l'état non. Ko bana beaucoup plus salama ki pona. Ba luka ko finga neleki des fois ils ont débordé. Ce qu'on tout est là abordé tout est là tout est la parenté. Maria congolaise aux étrangers pour mon abattu ma maman mikolo attends mon soir celle ma belle Maria ça la fille ta Congo moi ils ont ça bande je crois bolandi mingi ya kolobeza te na bandi nga déjà kochité likambo ndengeza attendons voir demain la fille a okitalobi déjà na Congo tout à la suite ba kanga ya partir aéroport ce qui aux andingi nini ce qui famille donc makambo Congo c'est tout autre mais pour na Benita ye azotala ndi avantage ya restaurant na ye alors il faut yeba ka ko bongisa na bato boyebi ke non soki ozana eloko neti ozoteka eloko il faut luka o gagner clientèle oza mutu moko boye obebana na bato te alors à se réconcilier presque na bato nyonso na TikTok ba o nyonso abebana na bango ça dit à quoi ça dit parce que azaka pe teti ça dit que non a autant l'avantage à restaurant na ye parce qu'elle a besoin de gens parce que bato 5 peut-être oso bebani na bango na sima bato wana peut-être bazana bato na bango peut-être pe ba okipe ko ya na restaurant na yo mais ba ko ya te parce que yo bebana na bato wana alors pour na ye a jouer na souplicité ya business na ye nga nazomona soutien o bakopesa ndeko mwasi te soki pe mitema na bango na kati ya nezoba bakanga ye pe alekisi po alia bango déjà ya koloba keno aleki bango na succès. La grande famille beau aimer beau partager attendons voir nani yango akangisi nde eloko pe bato bazoba keno bayebi te famille pe lobi keno famille pe bayebi te nani apporter bango leki na bango plainte et voilà. Attendons voir lobby. Nzambi nangai, nzambi da ozonga lobby. Aïe! Réseaux sociaux, la communauté congolaise façon tozo salela yango. Non. Ce qui peut bobima si bokomi ba star, essayez un peu ya ko tia ba principe na ba vie na bino. Ce qui bobima peut-être na ba contenu moko boya mafinga bien ba contenu moko bo ezalaki bien te ba chebino déjà ka boyebani déjà. Bo tourner page. Nzamba sa sungi bino fungwami bokomi na ba shop bokomi na boye mutu na mutazana neloko na zo sala déjà c'est bon bo changer ba mentalité bo changer la façon de voir des choses. Groupe oyo nde nanu oyo nde tozela kaka tokoyoka. Benita jouer na souplicité parce que celui mobali nazaki mobali moko koloba ke non makabo teka nengo so kabwani na bato yo sana na kwena yo atali avantage siko ya restaurant na ye ba tiktoker ba banda ko ya wana et voilà atali commerce na ye po betizo eza na ba tiktoker je ne pense pas que non soko so longwa na oki ozongisa sous likolo na yo. Alors, c'est au moins ça la grande famille, beau aimer, beau partager. Je voulais juste partager avec vous. N'a pas eu que non, bando côté ça sikoyo. Et bah émission pe mususu comme ça et ça bien. T'as des y a ta mouké côté et ça y cabiso bien. Bisous bye.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.